ndeko na ngai to sosoa nano likambolo keba na entourage keba na moto aza pembeni na yo po ntango moto asali yo mabe yo moko kati na motema na omoni ke nalimbisa me ye azoyi biso kolimbisa ete okobima zoba keba po se mpe totali bien intere ezaka ya yo oyo asali yo mabe ntango olimbisi ye nde esika yo mpe liboso ya nzambe okoloba priere oyo malamu tolobaka chaque fois me tosalelaka te limbisa masumu na ngai ndenge nalimbisaka bao basalaka nga mabe pozwa na pouvoir ya koloba maloba wana seke fo limbisa keba na entourage parce que soki olimbisi ye soki mpe otali bien intérêt eza ya yo balembiso te limbisa bandeko lolemo naye kolobela lolemo epesa bato vie lolemo ebotola mpe bato vie lolemo efongola porte oyo ezalaki ya kokangama lolemo ekanga mpe porte oyo ezalaki ya kofungwama yango omoni nzambe aloba tobalusa lolemo 7 fois avant ya koloba soki obalusi yango 7 fois ekoyebisa yo nini okoloba okokontrole lolemo na yo bandeko pardon penza balusa lolemo avant koloba lolemo ebomaka lolemo epesaka mpe bomoi ndeko na comprendre eloko moko yango nangi to partager nazosambela lokwa na osambela te nzambe azomona te nzambe azoyoka nga te nzambe ayoka te moto asala matoi nzambe amona te moto asala miso azomona azoyoka sauf yo kaka nde oleka na brisma wana ekole moko ozoleka perse ya kolemba te jour ezali okolata couronne soki ya solo osambelaka nzambe na bosolo okolata couronne kolemba te. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité kosala construction kosala misala ya ndaku oza na posa ba installer yo DSTV oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que
Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pour na bien-être na bango et pour na santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pour na kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te